Amba Zobozi, aza liboma, atangate, niveau chiki na eza dimi, donc c'est toi pesinga na ye maman chiki na leki et puis aza ingrat, azo critiquer na nous patron na ye, ou aza patron na sala bien na mokiti na ngola wana, azo senga bambongo grâce à Kofolo Mide, donc na kanda kimi. Tu senga bambongo grâce à Kofolo Mide, li bandi déjà bimie na ajo ye, choko ngoti katena, c'est na tindela ye, ton nom est produit. A multiplier choko donc a monanga bien o a sofrer mutalo banaye et puis na mwindu na simba produit sans hydroquinone donc na rasir na ngai et puis na lo bano boso répondre ga ba o check ba ngana yangola et puis na yangola avec force na tembi na taper sous Angola na taper na Brazzaville na zong soukine j'ai fait fongi non d'abord j'ai fait fongi j'ai fait fongi ninga za wana ye na comprendre na ngai po na net yi na landa ke na comprendre na ngai po abela mutu yebna mutu buja yebna za liboma ya kosakana ta lokota bina matiti na Belgique donc abela liboma oui laisse-moi mbasolo on a ezande ba bete rôle solo bien yozo confirmer chef fongi abela liboma difré bon lo netinda a lo baga comme pasteur koza ba faire wanati mo brigade. Mais il y a papa kuna maison. Moi papa abiso. De la maison mais. C'est moi na papa abiso. Il y a bana plus na maison. Moi na papa na biso. Moi na papa abiso. Akenda ndo pesa lecture côté kuna. Moi na père na biso. Akino sa nini? Pesa lecture. Yo disque bimina onte au niveau bana déjà makam. Eza mabe. Yo disque bimina onte ngo bana ko luka siko makam. Ngala soma masolo. Moi na père na biso akenda pesa lecture. Lertini au pesa una ba Bill Clinton, c'est le scam tata ma passe à plus 10. Freddy, non ça la propagande. So yoka to yokate. Na yokan. Lecture wa pesa kuna. Na yokan. OK, merci. Tout sur la maso mususu. Vivre Tiliwa, je vais vivre avec Willow, je vais vivre avec Mondo, je vais vivre avec Willow, ah Pati, ah badadadam pam pam, badadadam pam pam pam. Franchement, il y a tout dans l'année. Pour pousser de la main, j'ai vu mon gars. Le bois. Sans tabou. Ah! Zoboze baba mikira mama dimi. Mama mike makasi. Mama dimi. Nosila neke. C'est moi le bala. V. Chaps c'est. Ah. Chaps. Pour fana awa. Que beau tala boy. Tala fleur wa. Non, moule. Ah, j'en ai tout fan attendre. C'est bon, boy bien. Là bien. La fleur, ça bien. Tout boucher. C'est boy bien. Ça va vite bouger, mais ça qui est fleur, c'est mon la fleur là. Ça tabou. Once go. Boy. Tout est bien. Oh, micro est professionnel. Comment on l'école?
Mbote na bino soto sepela makasi na www.cleboa.com. Yoka site en vraiment donc na épellation nango déjà elaxake eza site moko ya actualité, site moko ya tendresse, site moko za toujours derrière actualité. Un verre d'eau. Pourquoi un verre d'eau? Parce que makambo yo eza lelo, eza somo. Eza somo pourquoi? Parce que na yebité ceux qui asso a bengelinga nini. Dans un asso, tous en abondal na veni Luango. Toye na eko lukaye na parler. Tout solo la nan. Et en tout cas, quartier la thèse très bien. Merci vraiment à l'équipe Mobimba. Il y a www.cleboa.com. Ça dit de la nation un bon tonton, l'homme invisible, tonton Banda, Papi Guéné, Pichumanga, ya chéri, ya qualité, ya tendresse, ya beauté. Et pourquoi pas, ya Yvette Kalombo, Sankitoko Herman Namporio. Filicia Pandefili, ya Maman Kati, Ndombas Mayasi le père, Kovo VVK à l'international. Vers le bas où vient na Bruxelles plutôt et na o susunga na linga mingi trésor malolo na Anvers. Paula Schengen otuna ngai aso yo boni. Ouais kitoko ndeko nga Kimbe Freddy. Kala fort. Ngana surtout na moni ko mbala mo pa téléphone na on a benga no garçon na pour makambo na zo yoka. Funa vidéo ngwana ye. Maman ozoka au vidéo na ye yo moko d'abord au Bunga, depuis Masolo, on a quartier latin, ici Mbaté, au fond on a parlé, tous eux batté ceux qui asso rêva ça la nini, ce qui peut nini, ils en est, aux ala projet on a quartier latin, ou bien aux tracé chemin là. Bon, nous avons na kolaki, nous avons na koli déjà, donc na kolaki na koli, nous avons maintenant parents, donc moi nous avons mobile solo sob na parents, azon a sauté. Donc, père a sa formé, a pris ses notions. C'est un homme qui est à la foyer dans mon panzi. Donc, voilà quoi. Voilà quoi. Bon. Alors, déjà, il y a ça qui n'a pas besoin, mais les réseaux fans au Yokaki, les soumons qui est ex-patron qui est la prison pour soi-disant à Tabasaki dans ses nems. Et ça qui ont dit. Bon, affaire Rwanda, tant na yoka kiango ça a vraiment bien été pour moni mboko Congo et mboko na bisoto. Exemple mon européen ça. Soki mta sali mabe, mabe bon balbaki sali mabe atabase fi wana. Donc tant yemo ko reconnaître que non, bolimbisanga na sala ki na volonté te ezalaki kanda le faki balimbisa. Mais ezalaki batu musu bazali na kati wana tellement baralinga vete pour wana fi na ngai ya ko felo mi de c'est mauvais. Donc bato balingaka vete bakoti bansoki na ndenga cc pour ave abeta kumba mais ekota ekate do ekota kite mais ba collègue pe mususu yo balobaki donc ex danseuse moko ya quartier latin alobaki ke eza ndenge ya Virambo porte-parole na bino pe mususu pe alobaki eza ndenge ya Virambo collègue no pe mususu pe akia ko ma frère il parle ba yeke non oui eza ndenge na ye donc Kofi Olomide Moussa na yango wana neti ba collègue on banani yango o ba frère na ba dans saison banani ba image obiso totalaki to monaki ya nono ba diamant a confirmé ki masolo Kofi et JF Fonge o yaza déjà pasteur a confirmé makambo wana o c'est pas ça kuna Zobozi kutunde alobaki oyu alobiki binotu bo boleka na quartier latin tala kutunde bizana bozaka ba mades binokutu nengeza boye na quartier latin mo pa betaka bino binokutu boye na ebité soki yo pe ozapi na lobo ya yo pe obakisa conseil na ex patron Freddy, moni nono ba diamant. Tant alobaki ke ve abetaka yi. Moni tant nono ba diamant obina na quartier latin. Ngana zala raté. Soka betaka yi. Na mamba betela ka ete mais moi la nyos to soza leki. So se mabe pa mukolo abeta okaka. Pour kofrom daza lokwa papa na biso. Papa to betaka mwana. Ezate ke so ba beti yo aloleki na TV abetinga asalinga ba betaki ya bomaki ya zoksaki.
neti GF fongi nan d'abord GF fongi GF fongi ninga za wana ye na comprendre na ngai po na net ye na landa ge na comprendre na ngai po abela mutu ye na mutu buja ye na za liboma ya kosakana ta lokota bina matiti na Belgique donc abela liboma oui laisse-moi mbasolo on a ezande ba bete rôle solo bien yozo confirmer GF fongi abela liboma difre bon lo netinda a lo baga comme pasteur koza ba faire wanati mutu lo wa zobozi jeune moko boye azani bisenga senga azana métier te ayebelo ka na vite yelinga ka ke non tala kuna zeps kutu mikolo azana lara ye zeps grand prêtre bakabeli ayo ka songolo pakala kuna ngindi muke nani akabeli aza sans métier et puis aza zoba d'abord oui atanga classe te ata zoba pour moi mabonga fon lo bango muta mayele a raisonner na lo baneti nini so ça les missions ba chaoka faut no n'importe quoi donner tinga na za awa vena nga rambo abetana na sima impossible li solo na ebité soki ba betaki atu botuna ke tayi sabino ke soki ba betay soki ba betay donc elingolo makino masolongo pesa quelque part vrai pour batangi ba koma ba soleil batangi ba bino bani non moni vena nga rambo ngai na yebi binda te mais vena nga abeta ba mission te donc mobile wa ye abeta mobile mibali lo wa biso depuis to kana ba basi na biso na bana biso to ba para zoba olegi na TV mamolo ba yango na bana nga sumina ti mwana nga vana na internet amona zoboza ba geno papa na ye ba betaki na système c'est normal faut abna ki zengi zota omoni garçon garçon soki azo cha choko mo choko so leki mingi e bebisa mutu yaso yebi choko na chicho zobozi ata makasi na choko yebna ko zabna omoni babenga ni sud caustique abetsango pat na meka ko verte asangisi na clotec apakoli atala ba pero akala balinga choko nde bakoma te bonne voilà donc namoni quand même ezokende moi bien mais ma beka ezaka ke ba propos yo aswazo bimisana ezo bate ezakanda to ezanini non ezakanda parce que baloba makambo izati o izalate o izalakate de fait pesanga kanda zobozion na sina botaille wana wapi na Brazzaville na sina botaille une fois sozo kate na Hollande na Angola kanga na Angola ti aya kisasa to ndima iti un vrai combattant, un vrai guerrier, il faut faire la Kishasa. Net babiso. To faire la Kishasa to nous nate to polate. To la Kishasa to défendre cause tina suka. Mais beau souffrir. Non to souffrir hein. Akimbe muta souffrir alwanga. Té na moni parler savoir dans ces pays. Akimbe muta souffrir alwanga te. Ba onde ba souffrir ba kinda ba exil. Nga ko kinda exil te na vrai qui no vrai bagarre combattant makasi. Nara toujours n'attend. Vous comprenez? Et puis, nous avons bien formé par Kofolombi. Non, maman la guerrier au Saganate. Vieux bomba au finga. Grâce à Vieux, il y a un mima angolati. Il y a un single rambon en angolati. Mais les lots, a bien finga vie. Namukili. Faut à la MR Mogo reconnaissant. Attends, la malam mouké mouninga salé la yo. Nzamba au fungelo banzela. Sozo boya nyonso de A à Z. Na habité. Soza moutou, toza moutouté. Ben quelque part tout le baké asso aza ko s'excuser maman et pas ya venir mo pas au na cadre que ba son quartier la tête tourner na ko s'excuser n'est pas vu ngala finga vete ngala fait to be balate ngala fait to be faire zo idée ya papa Charles ku fanga ngenda la vie vers minga kitoko petit nga ça va au monde na tense vina zali c'est to so na ngala ko rendre visite hein ce qu'on excuse ngala ko senga pas vu ya côté prison mais au yoga au talete te bonga la ngenda la vete po ngai mo na mipesa tactique na ngai donc prison na kenda na ngai te ata mama na ngai prison na kenda ngate na linga na prison te na linga na ngote yango mina kenda gite mais bobenga na quand même wala fi na ngai to sola très bien bana mo bandi bosi bobenga depuis mo bandi te na to bengani te le de droite car bandi la mo bo bengi ve et mo be dérangement zo raisonner futa ba mission na ye zo raisonner mo be la sala ko benga ko déranger ka mo mozanga tina. Donc c'est là-bas, c'est là dans la 4 mois, les 15, les 10, au bénéfice. Alors, vendez, il y a un peu, on a tiré la laisse à décharger, va faire tout. Et on a les 3.
ou bien à vie. Ah, montez au ça nan nous. Voilà, donc Moutizo Salananou. Mais asso aux chanteurs, au battu surtout Bayebi, asso préparer les bisous nini parce que au ligne sous quartier la tente, au lobby au colis et tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prépares? Qui est derrière toi? Oyo Azako Gardeo, aux Alaka Boye, au Fandaka Boye, toujours Basanste. Nakangela yo mboloko na mbangu na bomela yo nkoi na libanga lelo po na rate ngungi yo bengi nga faux chasseur. Ah mama vraiment yo zakolo. Oh papa moto soki akangami moku wa chérie esengaka intervention ya mai topeli kwiti kiu kasi bolingo no ekangami nga na motema o chérie nazoluka moyen ebima ezorefizere mama matala ndenge mayami sezobima ezokauka te bebe yoka ndenge mongongo mokaukie bolingo na tango zokanisa bazolinga yo tango mosuswe bazokosa yo na tango zobanzake bazoboya yo sango wana nde bolingo epele matie donc Okimi Chacho tena kimi chacho te on est à classe école ils ont style kaka mais na moni vraiment ils aiment Chacho te OK na ba ndenge na si identité non d'abord biso na soto na chacho mais na mutana identité na ye ana caché na banzela na ye to eka ochaba un piece na kata chacho so idée ya kosala nzembo oyo o référer kango na nzembo nini idée ya kosala nzembo na référer na nzembo moko te ezalaki kaka na vandi na bengi masa moko na guitare tamo boye na meka ka improviser na taka masolo ne ekende ayo beta guitare ngabite temps o te changer temps ayo beta temps papa idée elinga nzembo na mo kanta sikoyo mamo elinga kala masa boye masa moko butaka na azaki pire ngai masa na idaka mo trop ba sérieux na ibande ko idenga to bande ko edani isaye ko sali kamoka mukie boye il est quelqu'un entraînant ye a ignorer nyo surtout oyo to sala na ye yango na imbela kiye na kangela bomela ko ina libanga la kangela mbolo ko na mbango lelo pona katengo ngobenga faux chasseur wa motema mabe voilà nzam Ndombasi Mayasi le père soma na nzembo pour aider nango déjà Bénédicte Lessa que vous vivez quand à l'international mais aso nzembo lelo ezali album toza maxi single toza single non ezap na disque ezap na album titre album on a sima ils avaient combien de titres ils ont 9 titres yo ça non et l'autre côté dans le monde musical comme déjà au album a 9 titres bon so regroupé ils ont Mamanzambe esimba te Mamanzambe mutasa alikambuté ka ke non a raté tango mena tongo bige na bimina ko luka aso ndol baki na ozwa te mutalo baka ke na ozwa tango biko ozwa nzambe pa puyo ozwa album ya ba te belés européens yozo mona ngote yo poningo o mekaka to botama mukolo moko te to botama mama moko te tata moko te zap to ape bikolo différent to ape na bilongi différent ba kombo différent lo ba vina na kofolo mede quadra koraman mo pa mo condition ngambeli nini yango comme so teti ngana teti te parce que na moni oye o bandi d'abord ko take au côté livé no mo pao et puis ko mo ba disque na nga simba qui maison ni no côté et puis au moni tina na lobeli vina mo pao et ça linga souci na kinde kanda ba to ba n'importe quoi sur ye vous comprenez bozo balikambo ezana ngo ya soloti et puis na côté livé na mo pao parce que ça la trop pour ngai ti moni nga lelo a so Ferrari na Zabo et Freddy c'est grâce à Kofelo Mide na musana nga pe na kati na vocal wala moko wana na peso ka preuve vocal nga moko na za le lobo bon c'est zaki ba 7 8 9 10 11 12 mais attends non ah non mon amour non mon amour hey kokende te otikanga na boile
Monica Falanga, oyebi bolingo. Non, 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 ba chérie, milaskolere. Oui, 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 ngai aso, napona Fredi Akimbe. Sans tabou. Voilà déjà, vous comprenez que Eza Asso, mais Asso, tout ça, émission Moroboué, Naningo Yembaka, Chamo ya Koffi Olomide. Tu vas faire Nabatal Babi. Ah, mais pourquoi vous allez apprécier qu'on interprétait déjà Koffi Olomide et ça déjà bien. Mais à quel moment la Kolongwa, bah oui limbongo, bah oui pour Cindy le cœur honorable à ça qu'on chapeauté, tout au monde qui place nous est souté. Petchona Cindy pas ngazelo te. Tu en as Cindy. Petchona petit nangai. Un maximum de respect na ba maman quand même. Respect na ba maman ngapena na. Il faut un maximum de respect pour babito respecter ba maman. Tu respecter ba maman na respecter maman na respect. Yo bi petit wana. Za petite sœur. Ah petit na fena ya musika. Ya pembe ni pété. Mais on peut ko ba sœur wana Cindy. Ti ya za petit na ngai. Na mesa na benga petite. Wana petit na ngai. OK. Lo bango na ndenge lo ba. Ngai petit wana nga oba ngai ti ya ko kimisa pe ngai te. Kwa ya kutanga quartier la terre. Moi mo ko zo tant ça émission. Tout n'a souffert et y mbeli on a yamba na quartier la terre. Na pesa qui répertoire pour ngala inzamba pesa de répertoire le mouvement la pesa qui va pas de danse yo so pesa le répertoire ni yo so pesa Ferigo là exemple tant ya quartier ngam na pesa répertoire national ba chez belé auto yimba moko chamoko Ezaye tolanda le guide mwana mama mielanga nzembo papa na Didi Elvis Rocky Diego. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Eti nzembo wana wana ya yo te wana ya vie na pese répertoire na biso orchestre ni tono beta wana yo pesa faire wana na pesa répertoire ya mouvement sika ndenge pina yamba petite sœur Cindy na pesa répertoire siko Cindy le que siko tanga na moko pe yo pesa ga na pesa balini belé na bi moko zela moi bida banze mo pe mo kima ta mo kala zela zemo no travail na ye anze mo belé kimi ngandi ta mo kala o bilong so mo kima mais arrivé à Borompela boyamba qui est bien ngaza kite les Borompela zonga yo au solongwe nga longwa tout ça qui mission avant c'est avant boyati bosani na ça organiser ça sauté ah mais sikoyo les yo ki Borompela longwe susu place aux salaki yo mto ebinda ko bien au miloba ini na loba ka ke no buho ya kana ya longwa na ya zonga za première fois te ndenge na donc il lo loba te o lo pa longwa na ebina ngapete donc na ebika ke ndenge na ya longwa zonga na Jeko Zizou Ballon d'Or Yesaman quelque part au lo banene ningasi Jeko on a ba bonne chance kaka na okaza beta quelque part na bovan ba bonne chance kaka on ngana lo banene ngo Koffi Olomide na Koffi Central na ebité ceux qui asso un jour regroupé quoi arriver au BTP na Saint-James Hall. Moi ma solo on qui on a Seps répondre. Puis ça répondre. Seps c'est ce que yondo présenter biso Seps to ebité. Kati ya bureau na ngai ya ba guerrier. Donc il y a bi taxi ga jeune des okende. Muto asi makamno nyonso. Ye wana. Ye mutabi ninga répondre. Voilà, ye mutayebi ninga répondre Seps Boni. Ouais, Kitoko. Tout va bien, on est bien. Tout va bien, on est bien, mais pourquoi vous êtes à son erreur, Makasi Boye, à son gène, à son travail, mais nous déjà aussi, si beaucoup comme ça, leader avant, est-ce que vous assure que aussi n'est pas ça? Bon, déjà, vous êtes leader, Babota Marana, Baluka Angote. Ça va dire, l'ormo, Bobota Mina, vous avez iné, non. Donc, Razan, déjà, Yamakila. Makila. Mais les locaux Koffi Olomide à Sala Ninae, la belle Nae, Koffi Central. Est-ce que vous assurez que Bakou Kapebino un jour à Soya Betana Saint-James Hall? Bon, cause à la sûre, c'est un peu trop dire, mais c'est que sur les années.
label tom na yebi que label ezali eza bato label ne balukaka label musala na on ezali marketing ali batalité artiste tous on a besoin na yeto produire ye donc bango soki bamoni ke bazana besoin artiste na bango aso azali Ferrari bakoya ba contacter biso de biso petoye ba otala so masolon pene eza bien to se retrouver to pas de quoi donc tous ouvert na batu tout bazana posa ya reproduire artiste azali wana trop salon déjà pe banzemo ezo eza déjà ko s'enregistrer donc o azana posa ya ko baye mbaye quoi ba contacter pe biso donc bureau pene eza en forme bureau en forme lelo na kofanda pe boye na bibo pour biso na clebois.com to ma pe na maison production to produit déjà bomona qui déjà extrait il y a lapin vieux lapin donc histoire ngo kala trop donc botalango déjà bo sepeli to ma na maison production les lorsque sur to unity aso to betsae so azana na répertoire te ana na chant wa yembela bisote na ebité ce qui na yo ko répondre bien voilà on a répertoire te lelo aso concert boye na ebité so za déjà na mouvement wana na ebinonte mais so ma to bito produit yo obita non ndule mo ndule mo ka ndengeza na ba fikina ba kermesse et tout yo obita pe mambo bangela nga yango wana so na nzemo nini na ute na orchestre banzembo zebele mais nzemo na ute makambo elugela babia nga makambo ngo babia azaki chokoro azaki trop vitesse vina nga yebiti vina nga yebi donc you know za okoyima no banzema kofi sans que tu na autorisation ata vina ngai na beta na iti ata vina nga yo banga te ba kanga bakanga po ani omoni ba disque wana banzema ngana oyemba so tali na ba CD omona kombola ngeza rado na participa na droit betango c'est une exception dans nzema moko pour te comprendre que yi pas na droit ya chawana amona kumbelio na kati ya motema ezanga nango bokono pe na mabaku sheria mwai ezali so ya melange moi na molili ya sukali na mungwa papa na Leslie on est nzembo wana ebité makambo soke kende wapi donc voilà vena nga binda bas basala belé donc Raman Kota yanda bi donc place aux basala belé donc après ce basala belé pour alla ka déjà que les razo banda ma mouvement azana toi oyi mapenze mona yo donc on récupérer déjà chana yo ya bo beta na yango waneza atali obaki na justice mon pas au mal moi l'obésité pour eza bien titré auteur compositeur binda bass o yango ce que y a récupérer ngo mais ce que o bakoma auteur compositeur les rambo wana ndo kosimbate te wana fona tout navé voilà pour comprendre déjà asso petit à petit tout comme déjà couchité mais ba programme na yo ezane bon ba programme na nga ezali enregistrement et comme vers la fin donc il n'a na quelques plan mon sala po na vidé ma solo comme ça mon clip yo kanga ba juger ngande ba juger nga so ba juger nga fu bango kaka so ba juger nga pe bon bango kaka donc ba lo ba na mutu te ke limanga ilinganga ite mutu falingo na volonté na andi mon volonté na donc Doli Mambeka yebi CG bureau ça on a yebi donc l'autre on a Zebs mais Doli Mambeka ça on a parlé maître Fabien Lubaka ça on a parlé donc Yann Mambeka impresario donc hier on a na bela donc on a ba Coxon Madera Chikombembo pouvoir d'achat donc ba makambo mais ba style nini autour se retrouver na kati ya disque na wana Moni motema passion motema bololo liatae motoza lisusu na droit ya kozwa guérison pour bazala vivant moweite amie likelela senga ka Kongo te potimola libulwa ndako ne yo timolelinga lilita bonyoka TV nanga na zotala falanga liata faut comprendre ba style yango na ba style za mo belé fiti no sena wana
featuring collègue Nangai, ex-collègue Nangai, donc ancien collègue Nangai, Kanza intervenir, Nzembo Moko, collègue Nangamsou Edo, intervenir Nzembo Moko, Nzembo na obeta na collègue Nangamsou Jos Diena, wane na tobeta ngote, na bengaki ye, binangai, assise à mambo nango, soki assise à salanga signe comme ça, et à voix. Voilà. Tu retrouves pas générique nakat. Obligé. Na bobina pe mwandambu tata ya mukina bobina pourquoi pas générique exam. On a danse ni siko biso to bobina. Na danse ni bo yako donc danso yo ye nango na cri nango parce que mikolo kombo parce que na mona ki BM un peu de whisky nga ki nango o héritier Watanabe Didier Lacoste Voima il y a une Likimbi Robinho azana 4 lettres au monde ndenge tozo kende agbada pe Koffi Olomide yepa na babilo ko na wana zo beta soka agbada donc au monde ki donc tozo na oyaye siko yo siko oye la bisoni bolingo ezalaka kitoko soki oza na chéri ya kovanda moi love na kale na tendresse ya kovanda donc biso toyeka to kovanda ne to sola na boto vanditi lisolo senga kitoko fo kovanda to sola ngo nenga kovanda to sama mno senga kovanda lisona chéri ya kovanda na sola na Frida Kimbe ya kovanda donc makambo yo eza matata na zo biso mon frère so sali blague ou comprendre après ngala biso masolo masoma solo nini yango lo balanga yo mo d'abord bobandaka boye babandaka boye dala ngakutu boye na soka ngo mamboye mama Freddy ngana utepa Koffi Olomide ndesen retre ya ba leader tout na Congo sans conquérant est-ce que obi question to bito sala bilan ya bino batu bima na quartier la temps ka fali mutayoka na fali ka mutayoka naka pungala na beta ite ngapi na beta ite ya bino zaka ya on habite bino batu bota la quartier la terre bobana avant boganga boy après moi bo mona souté boké na bino ba vacances boké na bino ba congé bo fani na bino tout après mo bo la mugi sus mais enfin moto défendre les couleurs il y a quartier latin et ils a toujours fallu pour pendant ndenga mabete ndenga mabete na ndenga ki non ndenga père na bisoti donc na ndenga mabete pour bino tout boyoka na bino des soleils des gypsum de do à Congo bino tout boyoka naka mais balola mwana voilà kusanya nsala mabele encore autrement dit bel homme ba montana kamenga do ba tout bayoka naka mais les premiers jours ça que mutazo maintenir où yazo bunda à défendre tout le papier mon vérité ou défendre que notre oui moi la Koffi Olomide azali c'est fallu pour pas mais ce qu'on a joué bon brigade mais il y a betara papa kuna maison mon papa abiso de la maison mais te moi la papa abiso il y a bana plus na maison moi la papa na biso moi la papa abiso akenda ndo pesa lecture côté kuna moi la père na biso akino sa nini pesa lecture yo disque bimina onte olingo bana déjà makam eza mabe yo disque bimina onte olingo bana koluka siko makam ngala soma masolo moi la père na biso akenda pesa lecture lectini ya opesa ona ba Bill Clinton c'est le scam tata mapasa plus 10 Freddy non ça la propagande so yoka to yoka te na yoka lecture apesa kuna na yoka OK merci tout sur la maso mususu ayaki kaka akotisa bwaki banini isili tout sur la maso mususu o akutaki pe spawn makitosh tata mapasa plus 10 c'est le scam ba traça ba chemin na baon le benso pa pemisa nzoto na kitoko mwene to sola non ça na propagande mutu te na lobby kaka bana papa abiso mais ni uzo ba wa kino pesa lecture quelle lecture pesa lecture pas biso pesa lecture oui tu pesa lecture donc dia gena gena pesa lecture après que ina quelque part tout ba yo pe na classe on dirait aux 8 ngai non na classe na zui aux 8 yango ba au longo école wana non fallait longo na école azwaka fallait longo te potilo non encore fallait le battre à longo fallait le bas azana mise à disponibilité donc AP minan so na lo ba AP azonga kan on a ce go tout na biso de quoi toi ba mai toi moi maile muke to mi tuna no question bon azonga kan lo AP magi tout na gaz
te na tuni yo te yo tunanga te tuna ye te na tuni nde yo tuna ye sima na tuna sima mwana père na biso fali pupa ozonga kan depo pema. Voilà, tokomi pratiquement na suka Seps. Oui. Tokomi na suka. Bino to bosimbi aso. Mon message moko boye oyo o lancé na bateau surtout baza posa ya aso, baza posa ya makamnyo surtout concernant aso. Pendant dernier mot, yebisi batunyo soit que toza dispo. Toza vraiment disponible, donc toza vraiment disponible. Ceux qui basent na posa et artiste na bango, numéro à contact des Ali, va contacter Bisso. Déjà club ou Ali, donc sans tabou déjà grâce na bango pour reçoit asso. Bon mais qu'on contacter Bisso, toza vraiment ouvert. On a vraiment na posa musalande. Bisso toza na donc boya pena yaming. Sinon déjà toza na bato balingi ba yembe la bango, ba mais qu'on contacter pe Bisso. Banzembo yali quoi. Ba me contacter bino na numéro nini 081 48. Parce qu'il faut banda plus 243 donc code Willy Moucheni code Mboka et puis Papi Moucheni ba fossette quoi. Ouais, plus 243 81 48 49 786. Donc na bandeli lisusu plus 243 81 48 49 786. On a reçu Bisso Mbalamoro à Ferrari. Donc direct quoi. Yo non ba français mais on a quand même bien pour moi oté bon j'ai sali la pesi bambote yo rien. Eh Bisso mabanga ndete musalande musala bayande bato balingi mabanga bayande ko somba. On a ça. Boyande papi kabakiri ku boss. Il y a Willy Moucheni, code mondial. Non, il y a Kati. Mais il y a Olia. Papi Moucheni, Yoza, là. Nahebi Masoleza Kitoko. Asso, Tokomi Nasuka. Pourquoi Tokomi Nasuka? Voilà. Au possible, soit à moi, goût sous mouké. Après, au fanisi staff nayo. Après, on a un kabouane. Mamanga talambule zobeta. Stéphanie talangonge se kokaki ya l'amour oyo lakaki ngai ya bolingo yo prometaki ngai kolinga te komaya au secours kolinga te moto aya kuai yaka na yango malembe mama yaka na yango yo moko mwinda nzela kala te zokufa na boina yako wanango elongo na préféré na zela journanga tango koya sans témoin ne jugé lilita nanga kombonda mbwa na yo mondela salambongo na mandoki alukela mokili mindondoi kasi pona souffrance ya l'amour ako kateko sala aspirine amekyo luka koma na sanza ngayo nazo ampona lingake moninga moto sala donc voilà quoi mokili aso Ferrari yo donc il m'a ramené ces appels kalaté bozo sentir m'a ramené zoya donc pressé mabe tous a pressé te mais to rendre prêt ngana nga pressé te na prêt et ça va faire na ngai donc ndeka tout le bela tout à l'heure miteme za la kimia bo mela ma ile wa Freddy Akimba ba un verre d'eau miteme kita donc bo sepela ba nyoso balinga so Ferrari ba salame belé donc la possible vient nga Willy Kadi ba salame belé donc vraiment voilà Basalam ebele ninga lobi wana en tout cas a raison mais nandimi pété to tongi mutu ni pété to fingi pe mutu ezaka vérité yango siko tu as un système il y a sans tabou avec un verre d'eau ça veut dire que au tozoluba il faut to kitsape ngongo pour to luba mo ebele to fingi yote to tongi yote poto kotikala pe ko tonga yote to kotikala pe ko betel so na yote on mélange pas les patrons avec les boss quand ça nga kimbe bota ba chéri qualité ba jo mais moto na vérité nga okakolanga na nini nga père na nga comme ne aimer kimbe
Moyembi. On a ce père biologique. Père à boulot, comme on est de la nation, tonton Banda, l'homme invisible. Bande kunanga ba Herman Ampoyo, ba Sankitoko, ba Yvette Kalombo, ba Papi Gene, ba Pichu Mangaya. Ya qualité. Bato baranangai à Kovo. Merci vraiment donc Ezaki émission Kitoko Boyoki Asso Ninga Lobby à Lobby na épée à Lobby na épée to peut cette chance ninge dans le babno à chaque fois que non ngana soutenir toujours artiste oyo bazo bunda parce que liwa ya papa Wemba était qui biso malgré mokalo na yokaki l'invité mon na yambaki alobaike on dirait liwa ya papa Wemba il fallait te batmete batute ba musicien bazo continuer toujours na ba bêtise na ba mais le rôle papa Mbazate to mona ki papa Mbazaki international parce que to lukate to luka lobito ebake aso sorazate to ebake aso azarap international te de son vivant il faut to luka sko to eba aso il faut qu'on soutenir yé Koffi Olomide il faut soutenir le roi de la forêt, Papa Chéri, Adolphe Dominguez, Céléo Scram, Didier Lacoste, Babindombe, Bino tout vraiment ya tout. Bino na pu na songi te na rappel limité te na linga bino nion surtout artiste. Herman Ampoyo, biso tout si na biso tout tellement na biso tout tellement pour tout ça qui ba handicapé te. Mais magina l'équipe nous na mo kimbinga mais l'équipe biso kimbinga te na lekoni na mulayo lenga mukuse yo bata yo za novewe yo za novewe oza novewe makambo yo bato so beta malango banane o bolo ba makambo wana ngala après et puis na makasi ndo moninga do mukuwa mo mukuwa mo te demi kuwa na beta bato oui bato so beta malango za no presete oyo kaso ngana olanda ba ntima mboka bazali na samoki na international na yeti place za na beauté na zonga ngaki pona lingana ngaki na ngato na peso miko ota caméra osako o discuter ce qu'on est tota so kokana na discuter na bato baloba bilobela caméra ngwana na discuter na mutuneti nani yebisanga la caméra kasi nota na tuni yo na mutuneti bato yo baloba ki ma nazolo bande mamba zobozi azali boma atangate niveau nchiki na eza dimi. Donc c'est toi pesingana yi mamanchiki na leki et puis aza ingrat azo critiquer na nous patron na yé ou aza patron ya sala bien na mokiti na ngola wana azo senga ba mbongo grâce à Koffi Olomide donc na kanda kimi to senga ba mbongo grâce à Koffi Olomide li bandi DJ bimie na ajo yé choko ngo tika te na sina tindela yé ton nom est produit a multiplier choko donc amona nga bien ou aso frère mutalo banaye et puis na mwindu na simba produit sans hydroquinone. Donc na rasir na ngai puis na loba no boso répondre ga ba o check ba ngala yangola et puis na yangola avec force na tembi na taper sous Angola ne na taper na Brazzaville na zong soukine et puis na lobi na za mbali boso mba suka contrôler ba bêtise ozoloba wana donc faut loba faut za mukolo to yoka ngana yo na ozela yo